L'ambassade a déjà leader. Même il a l'orchestre, il a déjà leader. Donc, il fallait qu'il y ait un mouton, on a compté à l'ambassade. Il fallait qu'il y ait un mouton, on a compté à l'ambassade. Oui, alors compté à l'ambassade. Ma bezali. Ambassade bien. Oh. Akangimboka na ministre. Ambassade akangimboka. Album single bimeka lelo. Azasi mafale. Azasi mafale. Après falinde. Après fale zae. Nani? Dona ne loko pesa ote. Babimisa ba elunga ba eloko te. Donc c'est bon. Et l'équipe a 41 chansons. Et l'équipe 41 chansons, 19 featuring, il a raté. Bongo. Ambassade musika nzembo moko. Moko kaka. Olobe l'équipe 41 chansons avec 19 featuring ratés. Eglaza derrière au CP là. Balinga ba Koko. Koko yo a liboso déjà bimi quoi. Balukaki ba Koko. Koko a liboso yo déjà bimi ngebunge. Ambassade bourgeois. Oh, non bisayo. Koko a liboso. Mondialiste. Koko ngebunge. Ye wana. Vraiment quoi. Ambassade na baza na ba fine Angola. Azala na ba fan banda dès le début avant bima pas fallait. Azala na ba fan. Azalaka déjà na ba fan avant Mukola mbasi ko sala disque. Alors faut pouyer alobango déjà mais bat base belé. Atanga ka mbasi poani. Pa bika mbasa za la vitesse de G. Lelo mbasi a repesa fali bonheur. Oui, ayembi bien. Oyemba nazo ba oyemba. Ayembi bien oui. Ayembi bien. Ayembi bien. Félicitations. Il y a un message bien. Il y a bien vraiment. Oui. C'est bien non. Là c'est bien non Makas. Il y a solo vraiment. Naki Mukoko, est-ce que officiellement ba Warion bazo soutenir pe ambassade bourgeois À 100%. À 100%. Ba Warion. À 100%. PC vena maboko. Tokene na ye donc abandi donc tokene na to matana itina suka. Omwendeza bongo. Eloka bimisi. Mutu oza na yoka au sentir que non, c'est du fallilisme. Félicitations les bourgeois les plus charismatiques, les plus swag. Donc félicitations vraiment le Kotro, Alex Benagi a outi na école à Chacho, tu vois. A outi na école à Chacho, a outi na école à Rumba. Ça veut dire qu'il pas Robino Munibu, a bêti moi décalé là, c'est bon, tu vas comprendre, mais le roi ben a bêti Rumba, ben a pire. Ambassade bourgeois leader, toujours ngebungebu. Donc le Kotro ngebungebu, musique eza ngebungebu, monde comme déjà ngebungebu. Donc monde comme déjà ngebungebu. Ambassade ngebungebu. Talaka monde ngebungebu. Comme si monde ngebungebu. Talaka jeune lokola yo lokola nga, lokola prêtre Titi Farma. To comme déjà ba ngebungebu quoi. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. Je sais qu'en scène, vraiment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission de Bino Bolingara Ming. On est sur www.idéologie TV. David Wembe, Nazope Sarah Maramundanga Zala. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David. Et Wembe Masola Balabala, tout l'Axarbino Masola. Et c'est pas Sarah Namboka. Oh, merci beaucoup à toi, Chika Bosango. Derrière la caméra, Zalagana David Wembe. Et Gosala bien. Dide Chege, Dide Chege to zakale na mboka o ezalaka boye ye pa mara ngape na bambi Dide Chege ba mettre boga bazalaka izaki tout dit le royal donc na yebi ke kala mingi tawa to mwana mwana na kande ke ezalaka donc la actualité nous oblige à remettre masolo ya ambassade les bourgeois donc lelo les 10 ambassade les bourgeois abimisi première single na ye donc abani carrière solo na ye donc ils sont obligés, il faut que ça y ait ma force. Donc, bana luanda lelo ba sangani pona barbecue ya ambassade les bourgeois. Boss papi matalatala da Costa. Atali pena lobi non 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 masola balabala il faut ça là. La première sortie officielle il y a single il y a les bourgeois ambassade. Donc c'est pena da fille de menaza la wana. Donc naza pena awa grâce ya papi matalatala da Costa. Alobi mama minene bébé événement minene na Angola et c'est un David Wembe nazala. Des juste pour que David Wembe makambo rolega boyete.
lumbila boya tongo etana lobi makambo ekoleka boye te il faut masola balabala ekota topesa mbasi le bourgeois maboko boyele pende ezalaka aza jeune il faut to soutenir ye donc toza bongo na yo arena tolasa bino déroulement ya sortie officielle ya lokotro ya premier single ya mbasi le bourgeois na kasa Luanda. Je voulais avec Chika Bosango pour accompagner le déroulement ya barbecue ya mbasi le bourgeois. On se retrouve jusqu'après. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Bataille à film et autre. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Bataille à film et autre. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Je vais ouvrir les amis sans passer le temps. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Bataille à film et autre. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Bataille à film et autre. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Régis Rumba Mitoko Lokotro. C'est bon, ça va. Un peu au Roma solo. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Bataille à film et autre. Merci na rumba pure. Quand on est mort, on va chanter, ne pas crier. Merci. Réserve des stars. Rumba Mitoko Lokotro. Les Bataga à Bouendé Sibagé. Un peu au Roma solo. Merci na rumba pure. Bapi oyo etamaka na suka match yango ezala lengi banzoko ezala lengi. David Wembe masola balabala nde naza boye naza na babourgeois donc toza baexpression na bango mpo single ebimi lelo ambasi le bourgeois mpena abimisi
le contre les lots. Donc, toute expression, il y a des noko bana loi na baza motivé pour nago yamba ambassy les bourgeois. Mano, Boa noite, mano. tá tudo bem? Muito bem, obrigado. Me fala ainda, você fala português. Agora, chegaste aqui como ambassy les bourgeois? Eu cheguei ao convite de um amigo que é muito amigo do Davi. E consoante a convivência, ele me traduziu consoante a música. Estou a gostar muito da convivência e a tradução da música. Você já está gostando da música? Muito. A música que sai mesmo hoje. Eu já estou à espera que ele venha. Eu quero que ele venha para nós assistir. Eu quero que ele venha. Ele só me ligou, o amigo me ligou, me disseram que eu já estou a gostar. Me traduziram consoante a música. Estou a gostar muito da música dele. Yeah. O cantor cantou bem? Muito bem, muito bem. Mensagem positiva, gostei muito. Qual a palavra você pode deixar para ele? Continua assim, e consoante o jovem, quero que eles seguem a tua dica, a tua vontade de força. Nós estamos contigo, eu gostei muito. Estou contigo, mano. Obrigado. Não tem de quê. Boa noite. Tá tudo bem, né? Tá tudo, sim. Você está aqui pelo caso do Ambassy, o Cotro, é a título do single. Gostaste disso? Muito, muito, muito. Por acaso, estive aqui, me apercebi, ouvi a música e gostei muito da música. Me apaixonei pela música. Olha, e quero ver ele pessoalmente. Tá aqui. Tomara que ele sai de França, vem para Angola, vem nos representar. Vem representar aqui Angola. O cantor cantou bem? Muito, muito, muito. Super, super, super. Vai fechar. Daqui a pouco vai fechar. Ele e esse Clé, fiquem atentos. Artista que do momento agora. Puxa, investiguem. Mas olha, Babi, Kalamingi te ambassado Kangamokili. Bangolem tu azolo bangongati, eu entra na masola balabala. Qual a mensagem que você pode deixar para ele? Mocota, continue assim. Grande artista. Estou a te ver. Estás a nos motivar. Estou contigo, não te largo. É nóis. Na vida eu masola balabala, estou puxando koto, a mère baza, toda a expression na bango. Maman, boa noite. Boa noite. Ça va? Ça va bien. Le contre bimi lelo ya Ambassy les bourgeois. Oyo ki on ndenge Na ko tokos. Et que bien ma casse. Ya. Ambassy aime bien. Oui, aime bien. Oyemba, nazo ba oyemba. Aime bien, oui. Ambassy aime bien. Aime bien. C'est beau pour ça na. Il y a un message bien. Il y a bien vraiment. Oui. Yo se fait non. Na se fait na ma casse. Ya solo. Ya solo vraiment. Kala Ambassy. Il bani rolo ba pona ye. Liloba na loba pona ye, za première fois bimsa album na ye. Courage, félicitations na onyo sasali. Donc on se fait na ma casse, on a peine à poser un jour aya na Luanda za rabis ensemble. Non bana ngola bo sepeli bana Luanda bo sepeli. Sepeli ma casse. Na Ambassy continue. Donc sepeli ma casse, sasali bien ma casse. Oui. Lelo Ambassy abimise single na ye. Tomoni présence na yo olati pe na polo. Omoni onde. Oui, nga na bourgeois, hein? Na bourgeois. Oh, Ambassy na zo bazé na ba fine Angola. Azala na ba fan banda dès le début avant bima pas falé. Azala de na ba fan. Azala ka déjà na ba fan avant wa yonde mutu bazalaka. Ah wato ba bourgeois ne bazalaka. nga na bourgeois. Abimisi album lelo mais ba fan bazalaka déjà. Ba fan ya Ambassy baye bayo soutenir ye. Non, ebisao. Omoni onde. Mabeza. Mabezali. Ambassy aime bien. Oh. Akangi mboka na miliso. Ambassy akangi mboka. Album single bimeka lelo. Aza sima fale. Aza sima fale. Après fale nde. Après fale zae. Nani? Tolobela nai. Liloba ni rolo bona Ambassy. Félicitations. Continuez oyoza. Dona neloko opesa ote. Babimisa ba elunga ba eloko te. Musicien na bimisa elunga ze eloko te. Est-ce que au bord oyo beteli na Luanda. Donc kangi Luanda na minito. Merci. Merci David. David Wembe masola balabala esenga eka ngana kota makambango. Alors totali pena babi makambo nyonso eleka na Angola. Ya papi matalatala da Costa. Autorité morale atali alobi non. Desus Mukulu kota makambo na benga David Wemba zala wana. Nazana Desus Mukulu Bonne nuit, papa. Bonne santé. Ouais, les grands journalistes, les grands caméramens.
makambo nyonso donc pepele omoni yango ndenge nini lelo eza sorti officiel ya single ya Mbassi lokoto bimi lelo présidence non confirmé baye ko soutenir Mbassi le bourgeois omoni yango ndenge nini non Mbassi faut pas soutenir ye po ambassade déjà leader ambassade a déjà leader Mbassi naza bongo même na orchestre na bango autaki wana zaki déjà leader donc ti fali azalaki wana muto wana ko compter zaki Mbassi ti fali azalaki wana muto wana ko compter zaki Mbassi oui alors compter na Mbassi parce que asala déjà émission asala ba émission déjà le bas que mukola Mbassi ko sala disque alors faut pouyer alors bango déjà mais bat basé belé atangaka Mbassi poani pa bika Mbassi à la vitesse de G lelo Mbassi a repesa fali bonheur na kilelo yo Mbassi a pesi déjà fali bonheur parce que si to vani na kati omoli bat baza plein to bimi libanda awa to sala émission libanda donc ezake bat nos baza d'accord na Mbassi sali donc bat ndimite ka Mbassi a ko yemba ne sinanga yembi na bord oyo bat ndimite Mbassi mutako yemba na bord oyo Mbassi bibie ayembi bien makasi parce que place ezalaki ke bon leader azaye moko leader eza ke batu misu bazo yemba meleti bazo yokana te lelo to moni sali single ya nzembo ne moko ayembi to moni sikoyo puissance Mbassi ba bourgeois Mbassi on de kono de jisimu kuna linga ko trop oyebi donc eloko na oyebisa yoka Mbassi yoka pe batu trop zalaka le mission na yo zalaka poli ndenge ozali ezosala yo déjà bien kende kaka wana ndenge ozokende alors mokili oyo babokelaka bato bafleur sozoloba malamu sozoloba makambo mabe bato mosusu bayaka na bacontre cœur ngai ndenge bandi déjà début émission na yo na sepei nango ezalaka na li oyo oza nango esala biso bien biso tozosoutenir yo badegis mokolo baya papi matalatala na costa miroir d'angola ntango atie les gens makambo ne mpo na yo seke déjà kitoko zalaka na comportement oyo tala ba fille ya kitoko ne batelemi awa bango ti ba soutenir bangole bakoti makambo oyo donc Mbassi penda na Luanda na Angola bato basepeli na yo bato basepeli na yo balobi pe ayembi bien oyembi bien donc ikala te okozwa basurprise ebele bamisusu bakobenga yo awa banimero mosusu okoyeba te mais yamba bango sola bango mpo baza na posa na oyo ya boye baza na posa na ya boye bato ebele bazwi banimero ne na kati bato basengi banimero nango na kati soko moni numéro mo ya plus 244 yamba yango okoyeba te na bengi yo tant soko za be président mboka oyo tant soko za be ministre donc yamba yango papa kobuka na te yamba numéro nyonso bambotela ngai ezala grand frère nanga papi matalatala na coche ta miroir d'Angola yo yebi basomba badiama nyonso baya pa papi matalatala ami personnel tonton Babachi le tenant du titre na bosani te Bob Bilongolo na bosani te Levitique Mayuma donc bato baza ebele bajunior les boss bamisala ngai baprince mbelolo na musika bamiasala na yo na ndenge oyambi biso leselinga plaisir bambote nanga makasi premier mbote na ngai ekepa madia na ngai Christelle Mateta flash toujours mama de nous bambote nanga mosusu eke passage majiski sako yaya toza wana toujours kaka ndenge ezalaka bambote na museke pa na moko mpe nasengi merci na ndenge oevite biso na place oyo yambi biso kitoko makasi donc tosepeli makasi masolo ya balabala toujours bambote na nga premièrement ke papi matalatala na costa donc salelo mo ya bien so biso toza awa sekise yo salelo mo ya bien tosepeli donc continue kozala mutu oyo oza nzambe apambola patron bonoit Bonne nuit, David Ewembe. Bonne santé. Ouais, santé par la grâce de Dieu, on est là quoi. Kelor Kodos Kaipiri, un leader à Luanda. Leader à Luanda, Mbassi le bourgeois, Abimisi, Singane, Lelo, Lokotro. Selon yo, Ogondeni. Mbassi bourgeois, leader, toujours Ngebungebu. Donc Lokoto, Ngebungebu. Musique est Ngebungebu. Monde comédien, Ngebungebu. Donc, monde comédien, Ngebungebu. Mbassi. Mbassi Ngebungebu talaka akomisi mon Ngebungebu talaka jeune lokola yo lokola nga lokola prêtre Titi Farma tokomi de aba Ngebungebu quoi donc azo nazo ebisa yo monde komi Ngebungebu David Wembe ndimela biso ke monde komi Ngebungebu oyo ke Mbassi ndenge nini super donc Alexis vraiment boulot na talent na o azwaki 14 ans pa ya aigle père na biso
donc apesi kaka mwa seconde donc ezala te depuis makambo ya musique congolaise ebanda artiste alongwe 1 mois apesi makambo single barbecue makambo tout Paris Dubaï donc monde eza deya ngebungebu ambassadeur mutu aliboso asala makambo te na 1 mois aza mutu aliboso ezala te 1 mois obimisi single osali makambo donc tout bor ebimi ezala te liloba nini okoloba mpo na ambasi vraiment félicitations star leader donc nabwakeli yo bafleur makasi donc okeli boso mpo makambo osali na 1 mois kaka opesi deya ngebungebu donc rien à dire quoi rien à dire David Wembe hier oza na partie te mpo aza au milieu du village mais azo sentir que ngebungebu déjà quoi cela veut dire advient que pour attendre roya européen deya couleur mobo aigle aza deya kosepela balinga ye bakoko koko yo ya liboso déjà bimi quoi balukaki bakoko koko ya liboso ye déjà bimi ngebunge ambassadeur bourgeois nakoyebisa yo mondialiste ye wana vraiment quoi nazopesa bambote na vie na nga Titi Farma naopesa bambote bana Kasenda nyonso Lola Kasenda yaka deya Lola na mboka oyo et puis Mart napesi masa na nga Star Ngongo napesi Chuda Zara donc bino nyonso boya toza ngebungebu gelo kodos mutaoluba so napesi na mama Genève voilà là napesi na petit na ngai Sandy Evoloko et Dorcas Evoloko na Paris quoi Guy Laurent Basaboli toza wana Adonis Botongo monde eza ngebungebu Chimanga Musée Chimanga mode Paris monde eza ngebungebu donc ambassadeur bourgeois akomisi monde ngebungebu akomisi Luanda ngebungebu boss Titi Bonoit. Ouais, Bonoit. Bonne santé. Ouais, très bien. Ouais, j'ai aimé. Vraiment, bravo l'artiste pour. C'est encouragé d'abord, on a félicité. Dans le monde, dans la vie, même la Bible le dit, la vie appartient au courageux. Il faut être violent. Donc, il y a sali dans le monde de la musique mondaine et qu'il y a bongo. Et qu'il y a bongo, il n'y a rien à dire et à critiquer. Donc, 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Le monde, musique mondaine, et qu'il y a bongo. Et qu'il y a bongo. On a félicité, on a apprécié de bonnes chances et à continuer quand nenga bandeli. Nenga abimeli, la musique mondaine est tamboula bongo. Musique mondaine est tamboula bongo. Donc, alandaka papa na efali na bonne na droit chemin. Formule à droit chemin. Abimate azalaka wana. No yo kambasi, au PC combien sur 10? Ouais, 10 sur 10 hein. 10 sur 10. Ambasina yembi. Ouais, 10 sur 10. Na texte to na koyemba. Non, ngala za na oreille musicale. Ngala za artiste sans podium. Suis un artiste. Ambasi bongo 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais, na petit Paulo Tudilu, mon frère. Et bami na ngano sujet chez Luamba star nyo samboko yo Janeli Mbemba leader ya mboka ouais mon frère à moi et puis le reste number 1 Simon Mangwende ouais donc batunanga bango wana na zabongo na l'ingénieur Naki Mokoko donc ba patron ba bimaka pamba te soki abimi seke ya malamu eza tokutene occasion moko boye mais tout arabe expression na ye pour lelo le contre ebimi lelo ya les bourgeois ambasi abimisi singa ne lelo tout arabe expression na Kimukoko l'ingénieur Bonoit Bonne santé David Wembe masolo balabala yo nzambe Rwanda yo na Kimukoko ambasi les bourgeois abimisi singa ne lelo j'espère que yo kiango selon yo o kiango ndenge nini bon Mwana aigle azabinda aiglon mwana aigle aza aiglon donc ambassi les bourgeois donc esika outi c'est que komisaka yelo ko eta élection déjà que atangi trop donc c'est bon et l'équipe a 41 chansons et l'équipe 41 chansons 19 featuring il a raté bongo ambassi musika nzembo moko kaka olobi l'équipe 41 chansons avec 19 featuring ratés. Vous comprenez ma wangazo yoka na ebite na Kimukoko aloba nini Rwanda ya biso yo ebi
so to bana otanga Xavier Lopez baza Xavier Lopez Dizamboka kati bon c'est bon moni ambasi totikeli ya ye amoni tellement actosi na yo moko yoka eloko ni mwana na beti Naki Mukoko, est-ce que officiellement ba Warion bazo soutenir pe Ambassi les bourgeois à 100%. Hein? À 100%. Ba Warion. À 100%. Pese vena maboko. To kenena ye donc abandi donc to kenena to matana itina suka. Omoni neza bongo. Eloko bimisi. Mutu oza na yoka au santé peleke non, c'est du fallilisme. Hein? Eza qui est fanjo, wana qui est fanjo. Et ma bonne Ambassi les bourgeois. Bon, motoswag. Ah, to yambi yo na nenga bien na pire esprit. Bon yo moni yo kakabu. Donc na o donc olegi déjà donc moni ka eloko moko obwaki. Elegi 41e chanson. 41 chansons donc ce qui 19 featuring. Toujours kamoti. Là je salue Dizamboka Xavier Lopez. Yende bokonzi na bango naki Mukoko mobali ya Glorana Asene Glorana Asene coup de chapeau Clara Masamba coup de chapeau donc Wawing Simba Mutunanga Wawing Simba erazaka te tozali omoni bon biso c'est Efanjo fali Fondé la kiss toza toujours papa omoni biso bako balsa mokili tozaka aigle bokonzi makamutu aleki bango nyonso tu merci totikeli mpenza nani Ambassi bourgeois akena bango tina suka donc aboma nanu 41 chansons ya bango aboma ngo nanu kana single moko wana bongo a suivre nango eza makambo mabe. Merci. On est là. Merci. Aigle. Merci. Aigle. Ewembe. Farai mi l'esprit bonoit. Bonoit David Ewembe masola balabala. Bonne santé. Santé za bien nenga balabala. La ri. Toujours. Ambassi les bourgeois single ebimi lelo lokotro. Selon yo, oyoki Ambassi les bourgeois ndeni. Bon, félicitations les bourgeois les plus charismatiques, les plus swag. Donc félicitations vraiment le Cotro, Alex Benagi a outi une école à Chacho, tu vois. A outi une école à Chacho, a outi une école à Rumba. Ça outi qui pas Robino Munibu, a bêti moi décalé là, c'est bon. Tu vas comprendre, mais le roi ben a bêti Rumba, ben a pire. A outi ben a Chacho. Ouais, Rumba pire, Ambassi bourgeois. A outi ben école à Chacho. Au démbaté mais Chacho, ben Ambassi les bourgeois. Moto swag, moto rumba, wakoma mikolo moto swag, moto rumba. Donc le quoi toi ba jeune to mona ndeko na biso na bandi carrière ne solo. Donc to za na biso na ye. Comprendre? To bandi bana ye, to ke na ye. To ba jeune bada sima Ambassi. Ba jeune to sima na ye Simba. E Simba te to za na me to ebige Simba. E Simba te to za na me to ebige Simba. Bala sima sodo sa barbecue a sorti en ce moment. Il y a makasi ya munene po le koto peneza nzemba munene ya makasi po za pena barbecue la fois za la rencontre te o za barbecue te o za barbecue te za rencontre le roi to lingaka ya yonto ye yo menga na polo Ambassi wengo lobani eliko lobaki sorti pena na ndenge ya barbecue basalaka ba musicien basalaka sorti ya nzembo na kwala na ngola awa esami bongo te nayebi te moto akanisa ngo nani basimaso ngo se eloko fa luka ba jeune tolingi boule to créer biso tokanisa na bevenema pena mdana la tie pena la tokanisa munde ezalaka ya kolia ya komela bandumba baye basi baye baya baye comprendre mais mama misike na bongo ti ilobali ko lwa Ambassi Ambassi les bourgeois moto swag moto le Cotro Mr. Rumba pire. Donc, continuez, beaucoup de félicitations. N'a pas mis l'esprit. Non, Ambassi, le choix est clair.
Ambassi. Ambassi. Na moi nanga ninga banda na obeta lisolo lobi lobi. Ngala mona leader na nda banda avantage. Ya mode la bato ayo. Ouais, Queen depuis Paris et Carmel Mkaram depuis Belgique, je vous salue donc je vous aime trop. On va TikTok. Famille ça me pèse sangai. TikTok, on va appeler ça mbote maré, bon matanga te bon. Problème te, on a ensemble avec vous.